tokota ingeta la famille makambo awa eye ezongi awa penza makambo ka ndenge boomona lelo tomemeli bino mama na biso mama Laure Mbongo aza moko ya musala nzambe ya tongo. En tout cas mama Laure Mbongo parmi batu oyo bayembela nzambe na busolo mama na biso Laure Mbongo pe ayembela penza nzambe ti lelo ayembelaka penza nzambe na busolo nyonso abangaka pe nzambe bandeko na ngai. Lelo toye après bambutu oyo euti kobima sur les réseaux sociaux. La famille ebele ya makambo elobami surtout na kombo ya mama na biso mama Laure Mbongo. Bato ebele balobi fallait pas kutu mataki kutu ekitaki bandeko nanga makambo eye ezongi. Lelo kisongi officiel amemeli bino la famille. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe. Papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka la famille na système moko bien na système moko kitoko. Gavker ayeli bino ba solution ebele pe ba solution ya kitoko penza makasi. Balobi na Gavker bika na yo libela. Pona ba mama o bazana posa kobota to ba papa bazana posa kobota na Gavker bandeko nanga ba solution matakita. Toyebi ki lelo oyo la plupart ya ba papa bazolelaka mikongo pasi mukongo sala kinga boye. En tout cas solution eza nango kaka na place moko. Solution eza kaka na Gavker la famille na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue surtout sur Kisongi officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. O chaîne na biso Kisongi officiel. Kandenge bino moko boyoki déjà kombo ya chaîne balobi Kisongi donc awa ezalaka nde Kisongi mata kita. Mais Kisongi na biso ezalaka nango na cadre ya bientôt na ndenge ya bien. Ezate keno Kisongi moko boye ya koya kosambwisa baninga Kisongi moko boye ya koya kofinga baninga te. Biso tofingaka baninga te, tofingaka batu te pe tosambwisaka batu te. Mais Kisongi na biso ezalaka kaka na kati ya nkolo na système moko ya bien. Lelo penza na memeli bino mama na biso mama Laure Mbongo lemba
ebele ya bato toyeba déjà parcours na ye toyebi ke eza na bato mosusu bakolinga bayeba parcours na ye mais tokoyela bino babiographie ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien mais lelo oyo mpenza toyaki mpona kobetela bino masolo te sur parcours ya mama na biso Laure Mbongo. Lelo toye na makambo mosusu ka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko. Avant tokota kuna, avant to continue na système moko bien, bandeko nanga pona ba o nyonso ya sika. Soki okoti mbala liboso na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel, tokosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bobosana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Ngonga wana ezalaka malamu pourquoi parce que tango tokotia vidéo ya sika bokozala directement informé ke ndenge eza boye Kisongi Songi officiel atie vidéo ya sika donc wana Kisongi Songi eke ezongi na système moko ya bien. Voilà lelo la famille kande na bando beta masolo lelo na memeli bino mama na biso Laure Mbongo Lemba. Ba prophétie ebele bima. Ba prophétie ebele e yaki kutu na ba prophète mosusu bakota ba prière. Tomona yango biso moko na miso na biso, tomona ba vidéo wana ba osambela pona mama na biso Laure Mbongo. Baoloba ke non ndenge eza boye nzambe alakisi bango ke mama Laure Mbongo azotungisa mama kasi to azonyokwa mama kasi na tension. To sambela bato bazosambela wana prophète wana pe azosambela. Oh tomoni bamoni soki liwa ya mama Laure Mbongo azokufa il faut basambela. Donc ba prophétie moko matakita. Après ba prophétie wana toyaki komona pe prophétesse na biso moko na kombo ya sœur Rebecca. Ye pe aleka na ba chaîne ka ndenge boyebi ba chaîne na mosusu ya ba YouTube. Tango ye pa aleka kuna alobi ke non ndenge eza boye mama na biso Laure Mbongo il faut à se repentir parce que liwa na ye kala mingi te ezokota na vie na ye soki ako se repentir plutôt te ye pe akokufa. Bandeko nanga esalaki mwa pasi surtout pour na communauté na biso bato ebele babandaki komitu na nzambe o lisusu nini touti kobungisa mwasi ya pasteur Marcelo sikoyo. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya Maluku. Ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien ba mapango ya koteka yango yo. La famille ngana lobaka toujours et encore eza na ba opportunité mosusu eyaka na vie eyaka ka mbala moko. Soki okozela te ke non ba opportunité oyo kozonga lisusu ekozala nango trop tard. Soki bomoni ba opportunité ya bongo ezalaka bien o saisir opportunité wana osombi lupango osombeli bana na yo lupango bandeko nanga na système moko ya bien. Toyebi ke liwa eyebisaka biso te ke non lelo ekozala bongo lobi kuna ekozala bongo mais liwa eyaka par surprise yango ezalaka toujours malamu mingi soki ozozwa mwa mbongo ba opportunité ya bongo pe eye. En tout cas kobosana te pe kolemba te kosombela bana na yo lupango. Ba mapango eza nango $350 ya pamba osombeli bana na yo lupango na ndenge moko ya bien.
Kane na bando beta masolo pona mama na biso mama Laure Mbongo la famille. Toutaki kokunda awa mwasi ya papa na biso pasteur Marcelo Tunasi, mwasi na ye mama Blanche oya utaki kotika biso. Et du coup ba prophète na ba prophétesse ba ye lisusu pona koloba keno ndenge za boye mama Laure Mbongo pe azokufa, mama Laure Mbongo faut se repentir, mama Laure Mbongo tension ezotungisa ye, ba lobi ebele. Et du coup toyaki komona pe réponse ya mama Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo ayaki penza ko répondre et puis message na ye ezalaki nango clair. Alobi ndenge aza boye aza na ye en bonne santé wana ezalaki makambo liboso. Et puis ya mibale mama na biso Laure Mbongo alobi tension oyo abela ezalaki tango abando bimisa nzembo na ye to album na ye ya ma robe de gloire. Nde batan wana tension ebetaki ye parce que bamakambo ebando tambola te na studio. Donc amonaki ke nzembo wana ekoki kobima lisusu te, bitumba ezalaki ebele. Bino moko boyebi ka ba stress ndenge ezalaka. Nde akomaki na mwa problème ya tension, mais Nzambe aza munene. Après quelque temps ayaki na ye kobika. Après ti wana tiki lelo oto olobaki lelo bandeko nanga mama na biso Laure Mbongo atikala kobela lisusu tension te. Selon mama Laure Mbongo alobi ba prophétie o nyonso ba prophète to ba prophétesse ba ekopesa na kombo na ye eza nango ba prophétie ya lokuta. Mais na suka penza ya message ya mama na biso Laure Mbongo alobi ye aza musala Nzambe. O nyonso azolukela ye mabe akokutana na Nzambe parce que ndenge eza boye mama na biso Laure Mbongo chaque mardi akendaka na ba aveni kosala évangélisation. Toyebi ke eza na bato mosusu soki deja aza na ba mbongo na ye, aza na ba mituka, ayebi ke na ko voyager kilikili, aza na ba connexion. Kane bomonaka ba mama na biso Laure Mbongo bongo bakutanaka na ba président, bakutanaka na bato minene. Donc soki aza na besoin ya mbongo facilement kozwa na ye mbongo, akoki kozwa na ye mbongo. Mais bato mosusu soki deja baza na ba niveau ya bongo alobaki ngai nalamuka na tongo nakende osala évangélisation na balabala jamais. Mais ye amipesaka kilo wana, ye penza amilobelaka ye moko keno naza mwana Nzambe, Nzambe abenganga pour que na panza évangile na batu nyonso na mokili. Yango azalaka chaque mardi atambolaka penza makolo na ba quartier na ba commune akomi kosala ba évangélisation pona lokumu wa Nzambe. Yango alobaki ke Nzambe ye moko ako s'en charger na ba oyo bazobundisa ye, na ba oyo balingi babebisa réputation. Mais de l'autre côté la famille toyaki komona pe bandeko mosusu na ba commentaire ka ndenge ezalaka bayaki koloba ke non mama Laure Mbongo asalaki mabe. Mama Laure Mbongo il fallait pas à répondre. Mama Laure Mbongo il fallait à garder na silence na ye ka ndenge agardaka silence na ba makambo mosusu. Parce que koya ko répondre wana eza neti opesi bato mosusu pe accès ya kobandaka koya. Yango bandeko nanga biso kisongi officiel tellement que tolingaka na biso kisongi tolingaka na biso kobeta masolo, tolingaka penza kokota na mozindo ya masolo. Yango tolobaki pe na kote na biso ke no tokovanda kimia te makambo yo, il faut tokende nango ti na suka na ndenge moko ya kitoko. Yango toyeli bino masolo oyo. Selon biso na kisongi na biso la famille ka ndenge tolobaka. Bonga na omona nanga mabete o mama Laure Mbongo asali. Kane na lobaka na ba émission mosusu bandeko nanga pona ko construire réputation ezalaka facilité. Ndenge tozabo ya tanga oyo na obetela bino masolo na kolingaka jamais mutu aya kobebisa réputation nanga te. Donc mutu na mutu abatelaka réputation na ye. Okoki kolinga teke obandi koki bomwana ti ozokolaka. Okomi na niveau moko boye, mutu alingi aya kosambwisa yo, mutu alingi aya kobebisela kibo mutu na yo. Bandeko nanga esalaka pasi. Soki mamal na biso Laure Mbongo ayaki ko répondre, parce que elle en a de trop.
elle en a marre. Eza na bamakambo mosusu oui okotala kaka eza kaka bato ya internet balingana na bango koloba. Mais soki mutu déjà komi na niveau ya koloba keno mama Laure Mbongo il faut se repentir aza na makambo oyo asala il faut se repentir. Bandeko nanga wana eza koya kobebisa réputation ya moninga. Ata soki balobaka keno yende musala nzambe yende asambelaka yende asololaka na nzambe. Ata kutu Jésus Christ ye moko asilika. Tango amonaki ke na temple ya papa na ye batu bakomaki koteka asilika abwaka biloko. Esalaka pasi la famille mutu na mutu abatelaka réputation na ye. Biso na Congo na biso mosusu bamaka mosusu bandeko tokomi na biso kolekisa. Soki tomoni ke mutu oyo alobaka na ye te, mutu oyo azalaka na ye calme, mutu oyo ale omona batu mosusu bakomi kozwa ngo opportunité na bango po baya kobebisa réputation na ye, po baya kosambwisa ye. Mama na biso Laure Mbongo oyo ebele ya batu babando finga ye depuis kala. Soki tozongi bien depuis tango liwa ya mama na biso ya Marie Misamu tango akufaki. Ebele ya batu baloba ebele sur kombo ya mama Laure Mbongo. Mais mama Laure Mbongo ayaka te na ba réseaux sociaux pona koya ko se justifier. Avanda kimia. Ba accusation nyonso mokili loba. Avanda na kimia. Mais batu balembaka te na kombo na ye batu bayaka toujours pona koya ko sambwisa ye. Tomonaka bantu mosusu bamekana mama Micheline. Mama Micheline akendaka mosika te. Mama Micheline azalaka soki oye koloba eke ayoki ba émission na bino akoya pe a répondre. Mais mama Laure Mbongo a répondre kate. Oyo eza penza ya liboso ye pe aza mutu. Aza na makila na nzoto aza pe na mai. Kaka ndenge biso nyonso tozalaka na makila na nzoto tozalaka pe na mai ye pe aza bongo. Donc de mon côté, ko répondre à maman Laure Mbongo asali bien. Eza te que non parce que aza chrétienne, wana il faut kaka ba finga ba chola ba sala onyo so balingi avanda kaka kimia eza bongo te. Ata soki mutu asambelaka ndenge ndini, ata soki mutu balobi ke yende akotaka ba jeune prière matakita. Mais mutu na mutu abatelaka réputation na ye. Kandenge biso nyonso to batela ba réputation na biso, mama Laure Mbongo pe de son côté azobatela pe réputation na ye. Yango ezalaka toujours malamu bandeko nanga, ata soki to sala ba émission kandenge to salaka, to pesa pe mama na biso respect, kandenge to mipesaka biso moko respect. Ezalaka toujours bien o sala ba analyse na yo na ba respect ya makasi. Congolais, Congolaises, partout aux alikotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.